Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yakanango, mikolo eleki, yangonde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330, deuxième frappe yangoyo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme il est lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yangoyo bozwa lix ezanango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yangoyo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Bon David de semaine à votre nabino merci pour vous aider vos télévision nabino pour la colonne d'info linga la journal il y a peuple pour na peuple mbote nabino batata maman tout Congo la journal mokolo ya lundi 22 mai pour la corruption no na sima ya marche opposition ezala qui étouffé week-end et les na ba policier ba opposant ba annoncer les sous sitting mususu ba kusala mokolo ya jeudi 25 mai héritier mapine ma pesi bino ba détail. Nastima ya marche oyo ezalaki brutalement étouffé week-end eleki na ville ya Kinshasa ba opposant ba telemi balobi bango ba kozonga simate bandi ya Moïse Katumbi Chapwe Matata Ponyo Delice Sanga Martin Fayulu bazali ko annoncer manifestation mususu poso oyo c'est-à-dire mokolo ya jeudi 4 leaders ya opposition basalaki point de presse mokolo ya samedi juste après marche na bango oyo ezalaki étouffé bazali ko annoncer sit-in mususu liboso ya bureau ya commission électorale nationale indépendante na commune ya Gombe mokolo ya jeudi 25 mai bosimba ke bango balobi bakozonga simate nzokande marche na bango oyo ya mokolo ya samedi ezalaki étouffé pe batu ebele bapanzaki bango ba militant bapanzanaki bisika na bisika nzokande pona Gentini Ngobila Mbaka alobi ba itinéraire ezalaki respecté te bango batikelaki bango kobanda na rond-point Sakombi na commune ya Ngalima pe kosuka na place imika na commune ya Kalamu nzokande bango batikaki rond-point Sakombi bango nyonso ba se dirigeaki na rond-point Super Lemba po na ko débiter marche na bango na esika oyo nzokande itinéraire oyo gouverneur ya ville ya Kinshasa asepelaki na yango te bosimba ke opposition bazalaki empêché po na mokolo ya samedi 20 mai ko marche ndenge ezalaki prévu na tina wana bapanzaki bango bisika na bisika pe interpellation esalemaki bango bakangi maboko pamba te balobi bakozala na marche mususu to pe situne mokolo ya jeudi 25 mai liboso ya siège ya commission électorale nationale indépendante na ngambo mususu bango bazali bongo komona mabe ndenge ba élément ya police nationale congolaise bapanzaki bango na ndenge ya brutalité.
pona kolengela malama pona mi parti politique Lumumbusta unifié par Luna Mukuse basala qui dimanche 21 mai lancement il y a cotisation spéciale élection 2023 Michael Bristoto après sibino ba détail. Na logique nango ya moko ba mi bangé na parti politique ya République démocratique du Congo état-major ya parti Lumumbiste unifié Paluna Mokuse sous l'impulsion à secrétaire général nango et chef du parti le professeur docteur honorable Willy Makeshi basalaki dimanche 21 mai mo bangé na matinée politique na siège ya parti na 4e rue Limité wapi epai à travers des documents azwaki ba décision oyo etangamaki liboso ba militante pe ba militant nyonso epai ba secrétaire permanent adjoint Abel Falash pe Robert Ngambi et longo na secrétaire national Rufin Kulunga ezalaki fixation ba montant ya ba cotisation spéciale ya ba militant nyonso pour la élection présidentielle, législative, provinciale et locale il y a 2023. L'issue soit qui en place, série de critères de sélection pour la bateau nyonso, balingi kozala ba candidat député nationaux et provinciaux à Palou. Ceux qui vont faire l'élection dans un environnement de cohésion, vous allez vous préparer un chèque. J'ai toujours dit aux gens, dans le balobaki bakoboma Palou. Tomona kamutu ya libanda mais koboma ya parti politique ezalaka soki kokende élection bozuzi et politiquement kokufa ya parti politique ezalaka zéro aucun député national. Un parti politique qui va aux élections a la psychologie à victoire. Palou du trio de la Renaissance, dirigé de main de maître et pas secrétaire général, puis chef du parti, le professeur Willy Makeshi, secondé avec un pacte idéologie et pas secrétaire général adjoint, excellence Didier Mazenga Mukanzu, puis honorable Kiluba, et ça déjà rangé en ordre de bataille. Objectif est Kobimisa, Zamba ya ba député, veut dire ba député belé belé. Pour na sa présence ya Palukuna na prochaine législature. Ah oui, yambalo yo bo bambana, bo basuka, bo bukana, bo balukana mabele, Palou frappe, mwinda Congo, engenga, chua. Na masolo ya honorable Narombumbu baki ya visita ki na butu ya dimanche 21 mai libota ya jeune garçon moko oyo ba bomaki na bilenge oyo ba benga kabongo kuluna na quartier Bikanga kuna na commune ya Kisenso. Reportage. Honorable Néron Bungumbungu a visité Kinabutu ya dimanche 21 mai 2023. Famille ya jeune garçon Oyo Azalaki éventré Poso Eleki na quartier Bikanga na commune ya Kisenso et Paya Bilenge Oyo Tobenga Kababandi Tope Bakuluna. Après qu'on réconforté maman na bango, nzoto ya mowei ezali bongo gardé na morgue ya hôpital général de référence ya Kinshasa ex mama yemo. Mfumwa banga moyo abeta kipe masolo e longo na baninga na ye asenga ki na bango bazala calme liboso ya situation oyo ya pasi malgré ezali yelo komoko ya pasi kasi bango esengeli basa la vengeance te. L'homme du peuple honorable Néron Bungumbungu natango atika ki bango akenda ki mbala moko e ya libota ya elenge mwasi moko akufaki mikolo eleki na tango ya kobota. Sur place honorable Néron Mbungu aposaki même geste liboso ya bato nyonso to observateur oyo bazalaki wana. Honorable Néron Mbungu azalaki accompagné na député provincial Daniel Kwenji Kampata et longo na ba membre mosusu ya bureau politique naï. Président représentant légal et du système communauté évangélique de l'Alliance du Congo, révérend Marcel Bidaminda Klotiraki, dimanche eleki retraite ya ba pasteur ya basi na bango pe ba veuve na bango nyonso elekalaki na paroisse CS Lembaga 1 kuna na commune ya Kisenso. Président représentant, il y a 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo, révérend Marcel Bundabunda, a clôturé qui week-end et l'équipe retraite ba pasteur, basi na bango, pe ba veuve na bango, nyonso e bandaka, mercredi 17 mai et l'équipe na paroisse CAC Lembagar 1, oyo ezwami na commune ya Kisenso. Na message a pesaki, révérend Marcel Bundabunda, a ebisaki na ba fidèle, ba kontakaka na nzambe, poete azali tata na bango, cultu oyo ezalaki pe libaku Munene pour un représentant provincial ya CAC Kinshasa, révérend Philippe Ngoma Mwanda, pour na co-présenter officiellement nouveau comité provincial ya balaïque ya CAC Kinshasa.
président général ya balaïque nyonso ya lingomba diacre Claude Mbumba Mabika a encouragé Kibango na mosala basili kozwa pe aibisa Kibango e sengeli basala elongo na basali na Nzambe po na développement ya lingomba pe lokumu na Nzambe. Kilt oyo ezalaki pe libaku munene po na kokumisa pe koyembela Nzambe. Bakoral ebele bazalaki invité na moment oyo pe louange elekaki na ndenge ya malamu. Révérend provincial Philippe Ngoma Mwanda azangaki malobate. Plus de 500 pasteurs na basi na bango ba veuve bakutani koyekola liloba Nzambe kofanda mabolongo na nkolo kozwa lisusu ya motuya eza vraiment important pour na biso ba pasteur. Thème nango eza intéressant. Samuel bazo benga pa na Nzambe bazo comprendre que Nzambe bazo benga biso pe tant Dieu nous parle tout en a difficulté à percevoir que yoka mongo na Nzambe difficulté ya ko distinguer ni Nzambe ni Nzambe aboyi Bosimbake à part mokonzi ya Yambo ya CAC révérend Marcel Bunda ba membre mususu ya comité ya gestion ya église pe bakonzi ya ndenge na ndenge bazalaki pe présent na culte oyo na suka na yango bango nyonso bakendaki na complexe scolaire Mama Pemba wapi pai évangéliste itinérant honorable Neron Mbungu ayambaki bango mokonzi ya CAC révérend Marcel Bunda a remercié ki honorable Neron Mbungu na geste oyo asali poète a honoré bango. Papa na biso na maman na biso ba membre nyonso ya projet merci beaucoup na nyonso pe lisusu ba papa chef de district merci pe na ba maman pe na ba maman nyonso ba maman pasteur veuve pe ba papa pasteur nyonso pe bandeko nyonso to sanganya. En tout cas, nyonso elekaki kitoko pe moto nyonso asepelaki. Na masolo ya religion ki Congo pour Christ CPC na mokuse elongo na évangéliste international Jean Oscar Kizamina Kibila baza kolengela compas d'évangélisation na stade de Martyr vendredi 18 dimanche 20 août 2023. Aïe! Ndeko ya Congo! Est-ce que Soyoki Sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean Oscar, L'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka CPC 2023 grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malamu du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h Ngenga na stade de Martyr. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour na mboka, et prière pour na famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kibila, Jean Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo et Zoami na croisement Capella et chaussée de Kimweza numéro 8 quartier Yolo Sud commune à Kalamu référence Maître Toro. Ah bon à CPC 2023 Gana Zangate. Toza na communiqué à Metesa tout comment la messe na biso eza ko annoncer elanga na vie province à Kinshasa. Bon la lecture na. Metelsat a pesibiso prévision climatique saisonnière pour na mois ya mai, juin pe juillet 2023. Natina wana Metelsat a talifike ba précipitation ya likolo ezali bongo prévu na partie nord ya République démocratique du Congo. Ba précipitation normale nde ezali na centre est pe na centre ouest ya République démocratique du Congo. Ba précipitation oyo ba bengi déficitaire nde ekozala observé
na partie sud de la République démocratique du Congo. Natina wana Metelsat azali kotelesake depuis la saison 16 Topé et Bandelia Elanga na ville province ya Kinshasa. Date moyenne nango ezali bongo pour le 23 mai 2023. Boye et kozala bongo na marge ya ba dispersion Topé ya koningana ya au moins 7 jours mobimba. Kasi Kobanda le 13 mai til le 23 mai 2023 et kozala marge moko inférieure P Kobanda le 23 kino le 30 mai 2023 et kozala na marge moko supérieure tendance et kozala déjà sèche pe humide na ville province ya Kinshasa. Wana ezalaki communiqué pour na Metelsat pour na makambo etali e Bandelia elanga na ville ya Kinshasa. C'est à Thierry Baclion et Airbus A320 pour la capacité Yakoyamba, plus de 300 places à chacun et puis la consommation ya Kitoko. Innovation na makambo ya mpepo Topé aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezalana nute et comme il est longtemps bananzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix ezanango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe zali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Centre de formation ITEMAT yango bafongoli ba porte nango pona ba inscription ya bato nyonso oza na posa koyekola kuna bolanda ba détail elongo na Stéphanas Kande pe Michael Bustoto. Ya koyekola nani aloba esiledi yokela nde eloko yo Institut technique de météorologie ITEMAT na mokuse oyo ezomi na kati ya istandolo bazali kobengisa bino nyonso baamoureux ya technique baingénieur mpe baelève oyo basilisa na bainstitut technique kasi balingi korenforce bakapasité na bango ITEMAT ndolo atire na disposition publique centre de formation à courte durée na badomaine oyo électricité automobile installation de centres solaires surtout pour na bino batu ya baprovince na Congo profond bobanga na bino te yaka koyekola awa ndenge nini bainstallaka bapano solaire bazali mpe na informatique théorie na pratique elongo na balabo na bango moko ya mokwake réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage système embarqué vidéosurveillance bokozwa mpe bacours ya anglais oyo ekoki kozanga te di bosimbake baformation ekobanda lundi 15 mai 2023 veut dire
banda lundi ti vendredi de 17h à 20h pe mokolo samedi de 10h à 20h. Boleka deja na babiro ya Itemandolo oyo ezomi na kati ya Istandolo to pe bobengi bango na banimero oyo eza affiché na batelevizor na bino. Papa mama belenge yaka koyekola awa na tamuke yo boko ma chef ya télé na yo moko di bosimbake awa okoyekola électricité automobile, installation ya centre solaire, informatique na oyo etali réseau pe maintenance électronique, oyeba pe rebobinage, système embarqué, vidéosurveillance pe anglais. Rendez-vous yaka na Itemandolo kuna nde sika formation mokwake eza kopesama formation ya qualité pona yo papa mama pe elenge. Olingi olata sapato ya qualité ya kitoko place exactement na 7e rue Limité Papa Griffe na Petit Boulevard place commerciale et pa wana mokozo sapato monga ya kitoko. Papa sinangai eutako apio olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limité na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebinga na Kombo oyebinga na Elongi oyebinga na Moussara. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limité toki na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais tile loka ba blocage. Mais on a même le ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es beaucoup de changa maboko, on a diminué le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, on n'a pas gris pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si vous avez pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Dans ça, il était pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un Argentine au Bila. Adjoint à Zali chez Koko Moulumba, fils gouverneur Argentine au Bila. Nous avons même bonne foi. Alors, nous avons pas chef de l'État. On a fait ça mon compte. On a dit que ma politique, tout le monde a mais il fait qu'il bonne foi. Autorité nous suspect pas ça. Moi je pense que nous ça effort et ça devoir on a dit nous on va devoir dans la salle ceux qui étaient dans la 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie soit un peu monsieur on a ambassade de l'eau à Kekele pour on a la présence de la salle dans un bien organisé dans ça avec Kanda nous sous l'état le but de soutenir yo yango na bimisi mais il faut soutenir un gars. Bon, je comprends. Tant que client ne soit pas d'accord, on va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux ala au sala fête, au dia batunion sur la fête, là t'as la pièce à Awa. Aux ala au mariage, là t'as Awa. Aux ala sapat tu as mon nez, le la île. Il y a un ordinaire comme un roi et mort. De Kokayo. Aux ala au le roi est mort. On est comme un bolide, le la île. Il y a un sala. Dans sa réparation, dans sa fabrication. Donc, nayebi musala comme il se doit. Ota ki batte ça. Oyoki adresse ezase moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limité et pa iwapi ba chaussures, ba sandales, ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie. Libela poto molonga pona bana na bino eza protiva piyo po mukolo okoki komela yango pisaka santé ya kitoko. Ah merci, Yabouine, bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les protéines.
pona bana oyo folesaka bango potopoto Protivac eza bapotapota te. Allez kamata, bon appétit. Bana nyonso baliaka Protivac. Ah basisi kulia ya bango Protivac babandi badansi na bango ya babebe pro tala baya yango tata kitoko ntoto makasi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivac poto kitoko pona babebe pro. Mariage pour la vie, eza émission présentée par Pasteur Michel Ngakunga, yoza fiancé pe marié, oza na posa ba conseil kitoko bolanda ka émission oyo. Ngonga ekoki ngonga ya ba marié tu ya babalani ngonga na bino boza ko aspirer na libala ezala bino ba oyo boza na kati ya libala kasi ekomeli bino bololo. Mariage pour la vie ma vie na mokuse magazine télévisé pour na ba marié yango yo eye avec l'homme de Dieu bobenga le coach Pasteur Michel Olenga Kunga aza ko palola bakati vedi bakati mini nyonso na oyo etali libala magazine spécialisé na masolo etali libala pe famille eza ko traiter ba conflits conjugaux ba problème émotion makambo etali intimité etali mbetu oh papa ko kakana ete oh mama zalaka propreté oh couple komi pene ya kokabwana pona kozanga koyokana. Mariage pour la vie avec le coach Pasteur Michel Olenga Kunga ne solution. Base belé baza à la base ya ba malheur pe ba souffrance à mibali na bango. Soki Eve avana ki pembe na mobali na ye, diable angozo accepter akoko isa bango. Rendez-vous pesika semoko pona kosukisa ba problème conjugaux eza se awa. Pasteur Michel Olenga Kunga le coach aye kolakisa bino libala eza kitoko libala elengi libala les lieux où il fait beau vivre esika malamu bolula libala ozana ba problème intime bulu yeke koti na couple bokomi pene koka bwana oyebi to solona nani. Pasteur Michel Olenga Kunga atieli bino coaching en place ko hésiter komona yete okoza ba orientation ba conseil ya mokwake mikolo nyonso atikeli bino espace oyo bokoki komona ye face à face bobeta masolo ya kati libala elengi chwa kisi ya libala totosi mwasi mosusu yokobala nzoko misomeli wana pono akobebi. Place na info ya ba journaux commentaire pe sélection ya héritier Mapindemi. OTP Bouye Ibolamu na info ya ba journaux ya lundi 22 mai 2023 oyo fungoli na quotidien La Prospérité concert à lobby alt na recrutement ya bana pona ba marche République démocratique du Congo acteurs politiques nyonso bazali interpellé concert à Betty Masolo ya marche ya opposition oyo esalemaki samedi 20 mai na ville ya Kinshasa et paiwapi répression esalemaki na ngambu ya ba policier pona concert atalisi pe ndenge nini bana mike ebele ba se retrouvaki na marche oyo nzokande ezali eloko moko ya malamu te kotinda bana bisika ya boye kaka na même journal totangi lisusu pona même information effet néfaste ya marche ya le 20 mai na ville ya Kinshasa. Adolphe Muzitu elongo na nouvel élan bazali ko exiger ouverture ya banquête pona kosala pona koyeba soki eloko nini elekaki. Parti nouvel élan ya ex-premier ministre Adolphe Muzitu bamoni mabe ndenge nini ba manifestant bazalaki bongo réprimé avec violence na part ya ba élément ya police nationale congolaise nzokande marche oyo ezalaki autorisé et pas ya hôtel de ville. Nouvel élan ya Adolphe Muzitu basengi enquête indépendante eye bana kosalema pona ko établir ba responsabilité. Toujours la même information, bi-hebdomadaire d'information générale, exclusif RDC, ye alobi, République démocratique du Congo, ndeti kaka na tango ya Mobutu Kabila, Tshisekedi pe azali pour instaurer répression moko féroce. Wana ezali maloba ya journal exclusif RDC, alobi li marche ya week-end eleki, et pa wapi répression ezalaki bongo brutal, ba manifestant ebele bakangamaki pe misusu bazokaki, ba élément ya police nationale congolaise, ba salelaki force moko ya makasi
mpona kopanza bamanifestant oyo bautaki bisika na bisika na ngambu ya opposition. Kutu opposition azali komitika intimidé te liboso ya oyo bazali kobenga dictature ya mwana ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Baopposant annoncer marche mosusu liboso ya siège ya commission électorale nationale indépendante mokolo ya jeudi. Na information oyo nde tosokisi info ya bajournaux botika la malamu. Info lingala journal ya peuple comme na suki bo sepela ki na opsa merci na Igor Ntingi azaki bongo na sima ya caméra concours rédactionnel et sima makepa Nadine Asona Marlène Kutelama Willy Ngele Naomi Wonda Rito Kindu héritier Mapinde Miyazaki na supervision ya journal Oyo montage et sima makepa ya Christian Kengebeni Pichu Monsia Fabrice Lundombi coordination Stéphane Skandenga nous te pèse rendez-vous Nicolas Alikoya au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi